basine oyo tokomona ntango makambo esalama avant ya babilembo tokomona lelo koswana chose étonnant na kamwe même na église non nzambe alimbisa biso mwasi ya mosali ya nzambe akufi mais baserviteur de Dieu babimi po baloba n'importe quoi bakoma bami ya mbongo oka moto andima trahir ami na ye serviteur surtout naza wana naolanda mpena émission mobimba moto atelemi soki aza sataniste soki aza nani mpo aloba mabe mpo na mosali ya nzambe le pasteur Marcelo mwasi akufi yo bimi penda sa mawa oloba ale mwasi na ye obandi oloba babuzoba mo esalelo ndeniso eza pardon yoka nini maintenant on peut sa faute na biso te po eza basine yesu ya biso tomona ngo. Shalom peuple de Dieu, shalom EHP Média, shalom. Pour moi vivre c'est Christ. Bandeko balandi napesi biso nyonso mbote dans le nom de Jésus. Tokomi na moma na biso tokaka parole de Dieu sur notre mission. Pour moi vivre c'est Christ. Oui, na olinga lelo to lobela o Isaïa mutuya pe capital sur nous les chrétiens ou pour tout le monde. Batonion sur quoi? Bedi eza na makambo ebele tolobaka kobala ko voyager ba danse spirituelle ebele toza nango vraiment banguya ba dimension l'élévation mais na mutuya tozo bosana surtout na temps otozali surtout na temps komi lelo eza makambo mobo elo moko mutuya tozo bosana tomona bato bazokufa bana bazobotama ba criminel ba continuer kosala makambo na bango toka bakuluna makambo ebele mais na tout wana on dirait tozo bosana eza na nonce moko balaka biso yango na ozala pressé ya kobanda te soki nga nono tozongi na présence nzambe te o penser na bolingo pe na bolamu na ye po yokanga boy eza te po ba film to ova po vandi mais po yokanga eza ngolu ponga no to yoka toza ka makelelo même tozala parmi ba vivants eza ngolu eza makasi na biso te. Il y a déjà na momo bana loboko loko anga na yo makolo miso loko anga na yo mais osali soute maman na biso to cholanda maman na biso Blanche mwasi ya papa na biso Marcelo auchokufa une femme très puissante mais ma belle Mélie ngano tozo pema il faut to komisa nzambe. Seigneur Dieu, nous te rends grâce pour ce moment. Seigneur, soki tozo te tozo yoka ezate na makasi na biso mais ayondo lingi yango topesi yo merci. Pour recommander notre mission entre tes saintes mains. Saint-Esprit na bengio zala kamba biso dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, que Dieu nous bénisse. Bonjour encore. Na message n'amso tozo partager lelo. Au mon eza makambo ebele na bike 1 mois, 2 mois, 3 mois tomso année mobimba lo to na juin. Comme dia na juin. Batei biso kopambwama, progresser, kokende liboso, kosala nyonso tozwango. On dirait biso moko to bosani o ya motuya. Ya motuya ngo na fongoli Bible pour nga na auto découvrir yango. Na Jean chapitre 14 le verset 28. La Bible dit: vous avez attendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous si vous m'aimez. Amen. Naningo kangelo mongo
awa Jésus mutaloba alobi vous avez attendu que je vous ai dit boyoki naloba na bino nalobi na bino je m'en vais et je reviens. Alléluia. Message nanga totem nanga Jésus revient bientôt. Alléluia. Sikoyo ngano na moment auto calculer ce qui est soyez sikoyo place nous wapi. Ce qui est soyez sikoyo akuti ngano to telemi wapi. Nakolo bako telema na ba boîte ba bar nde to lobaka o isa plus important ta conscience na motema no na vie ozo mene ndeza motuya oza wapi toza wapi. Jésus revient bientôt. Tant comme un message dans Ganobi, aujourd'hui on dirait nous avons oublié que Jésus revient pour nous prendre aller avec lui. On dirait les loto comment bosana qui est tobosana que Jésus azoya poazwa biso tokende na ye. C'est pourquoi sotangi bandana Jean chapitre 14 verset 1 il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Nalina yebisa motomoko message o lelo tokimi yango. Mais l'okwezo lakisa que Jésus revient bientôt. Eza ba signe abanda o déclarer. Abia keya ki obongse sika oya. Mais sotangi na ba Matthieu 24. Ndo komona Jésus a révélé ba signe o tokomona tangu makambo salama avant ya ba bilembo tokomona lelo koswana chose étonnant na kamwe même na église non nzamba limbisa biso mwasi ya mosali ya nzamba kufi mais ba serviteur de Dieu babimi po baloba n'importe quoi. Il dit mon dirait elongwe. Alléluia. C'est pourquoi Christ a opé sa signe. Oyo tokomona. Alors le banabiso na Matthieu chapitre 24, le verset 15. Écoutez. Et ça on a préparé qui te mène à comprendre. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc on parlait les prophètes Daniel établis en lieu saint, que celui qui lui fasse attention, alléluia, tangu tokomona ba abomination et côté na lieu saint, tant bolo la lieu saint ezabe église auto pensa wana te non, il y a déjà bazaba saint auto mona ba pasteur na biso. Bangonde nzamba omona saint. Mais tango moni abomination veut dire abomination comme ba haine na mitema na bango, ba jalousie, oya empoisonné oya koufeli mwasi mais oya ye poisa la baise. Ah non. Monde que mabe. Mais tango na pensé na makambo na bi non, Jésus revient bientôt. Nzamba comme okomisanga makambo. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Oyo azotanga asala attention. Alobi lisusu na Matthieu 24 22 lisusu na lina moto azotanga otanga ngo. Abi et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Soki mokolongo elinga ezala mokuse moto moko te to ya kobombama moto moko ta linga azala sauvé. Mais nzamba sali aluka faire comprendre ala ki sabiso déjà ba signe o to komona na mikolo asuka. Kuna Timothée lo babi bato ba olkuma ba binemi ya bato malamu. Bato ba okoma koyina bato. Bato ba okoma binemi ya bato malamu pepli lo azolo bakokoma bami ya mbongo. Bakoma bami ya mbongo oka moto ndima a trahir amina ye serviteur surtout na zawana. Dans l'indépendant émission mobimba moto a telemi soka sataniste soka nani po aloba mabe po na musali ya nzambe. Le pasteur Marcelo mwasi akufi yo bimi penda samawa
oloba ale mwasi na ye obandi oloba babuzo bamo isalo non denis eza pardon yokani maintenant on peut sa faute na biso te po eza basine yesu ya biso to mona ngo muto ndima asala base atala mebele alakisa bato ke azangi mawa aleli na moninga nete akufeli soki ezalaki mwasi no olinga osala nini soki ezalaki mobali no olinga osala nini soki ezalaki ndeko no olinga osala nini nonu moto akufi bapesaka valeur nde tomonaka oka moto akufi balobaka mabe nete baoluka mpo akufi déjà ana problème non tata azalaki na niongo no famille soki ekofuta mais au moins il faut obimisa image ya malamu na moto wana oka moto aye mpenza alobi mabe aparticipe te na susi ya moto nazoloba te mpo ezaka mpo na mama blanche mais nazoloba mpo eza makambo ekomi osalama mwasi wana travaille tomoni oui moto akozanga mpe badefaut te akozanga mabe te est-ce que toza na capacité te ya komibomba bamabe na biso nyonso yango naesa moto moko il faut rendre compte Jésus revient bientôt donc on a combien nabi aujourd'hui tokomi kobosana kie yesu azoya po azwa biso tokende na ye deuxième partie na ngai nazoloba nabi nous oublions que comme lui est parti pour nous préparer un endroit propre, il faut aussi, nous aussi, il faut aussi bisoper, tomi préparer tous à la propre namité manabiso. Il faut to bongisa mitema ba comportement na biso. Oka biso na place to bongisa biso to komi nzambe pesanga oloba na Matthieu 7:7 na makambo abo. Est-ce qu'on rend compte na Matthieu 7:7 ototanga ka nzamba opeso nguya babiloko wana nyonso. Est-ce que nzamba loba to senga nde biloko wana? Alléluia. Na eta otoza eza ne loko yo nzamba prépara biso to senga na moment oyo. Pour Yesu aya, il faut moto moko préparer biso, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi sotangi Matthieu 7:7 bazolo beloko aliboso babi chercher. Ah là là là. Natanga ngoyo oye bango na ndenge na yo. Matthieu chapitre 7. Le verset 7. Abi demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous ouvrira. Alléluia. Alobi senga bakopesa yo luka okozwa pe beta bakofongola osenga nini tosenga nani est-ce que senga obala alléluia est-ce que dianga no déjà to vanda to le Seigneur na bondela yo Seigneur na raté lola te tango yana zala parmi bato ozwa baken mais ngano soto senga Matthieu 7:7 to mema mabe oka muto senga nzamba pese po konza bato arenie likola bato nzambe komisanga célèbre pona fina bato po bato bazale lokote est-ce que nzamba otombola biso po tozala bato to critiquer baninga eto nzamba zotombola biso tozala bato to koya ko fina baninga nzamba olexanga no na télé po to mema vamo kwa sika to mema bonne nouvelle. Oui, que ça la batou bazonga ba comprendre, ba changer. Alléluia. Namoni alobi na Matthieu 7:7 alobi demander. Na tuni question à demander quoi? Alléluia. Si Christ oloba demander azana bita tindi muntu asenga osenga nini? Alléluia. Biso toloba nzambe olobi demander. On vous ceux qui bako pesa yo. Tout là non. Mais Zambo senga biso tosenga nani molimo santo. Alléluia. Jésus revient bientôt. Jésus tangoya akuta batu baza rempli na molimo santo. Batu baza na molimo santo. Molimo santo ndaza consolateur. Yenda okamba yo, yenda ko changer yo. Bando mita na kati no est-ce que le Saint-Esprit aza? Alléluia. Yesu tangoya est-ce que ngano toko kende vraiment? La façon to komeli wana tango ozonga est-ce que ngano to komata penza alléluia mais aujourd'hui to komi na ba n'importe quoi frapper où azo répondre biso ba question nyonso Matthieu 7:7
Soko lingore o yeba Matthieu 7 bien. Ou Matthieu totangako, il faut bandana Matthieu chapitre 6. Tango ba chercher et vous trouverez. Vous trouverez plutôt. Abi chercher. Or, sotangi na Matthieu 6, on comprend que Jésus a préparé Matthieu 7. Dans Matthieu 6, on va chercher premièrement le royaume et la justice. Mais les bateaux, quand tu as et ça bateau, baluka royaume, mais pourquoi tu as royaume, il faut de la juste. Or, celui qui nous rend juste, c'est le Saint-Esprit. Nous va chercher le royaume et la justice. Demandez. Je dis, avant de la juste, avant de kota na bokonza nzambe, il faut d'abord na demander molimo santo. Na senga ye, yenda piaka ba capacité, yenda lobisaka, yenda pesaka nyonso. Oh, eye ko faire penser na lisese, to na histoire moko Jésus azobeta. Soko tangi Matthieu chapitre 25. Le verset 1. Oyebi yango kolekanga. Menali molo to comprendre banani ba okota lola. Na banani ba okota te. Est-ce que na moment auto na moment distraction? Est-ce que na moment o eza na moment yo banda finga frère wana? Est-ce que na moment o eza na moment oyo il faut banda ko chola ye? O banda seka muto bato akufi. O bakata ke so opération. Soki basali ni. Mais bongo yo melaka tanga wisi to melaka citron po konda. Ya sirigite. Alléluia. Soki asalaki yango. Soki eza yango lokwa ya babasi oyo totalaka na ba télé wana te bavimisaka mbebo. Mais mutaki po bongisa to mso azana maladie mobo. Et comme problème. Est-ce que yo makambo yo salaka wana ngako obetela batu na télé? C'est pour ça la Bible dit o ya linga longola li soki potina liso moninga il faut abandana na ye moko. Alléluia. Soki to bandi na biso moko o mona kutelo ko sama te. Gloire soit rendue à Dieu. En Bible le bani oso natangi Yesu. Baelie mwasi moko ba obambe mabanga. Yesu atali bango abandi okomatia sisabi o ya moni. Asala nanu ata mabeti. Atombula libanga bamba mwasi o. Elingo lo bani o ya moni. Ye nanu afinga te. Aina te. Aboma te. Abambe libanga pedi abambe libanga te me asalo alingi biso nyonso tozala bato to bando lukata to loba mabe pona batu te to bando lukata na moni mabe mutu na mitala rapide nga yesa la oh c'est que nga na lipe na yebsa mutu mo avana tanga verset nanga yebaka mutu nyonso na mokili aza na défaut pe ekolongwaka te eza na défaut moko okotikalaka nango lingo te. Amen. Oyebisanga le pourquoi na oyebiso ato prier défaut wana elongwa te. Oyebi po ani nzamba tika défaut to maladie moko eza pa moto. Pour comprendre kaka yo zalaka ye te. Paul azoloba nasambeli po nzamba longola ngai charge naza nango. Même singa ma grâce te suffit. Ngai biseke tala oza déjà Paul. Mais soki na longoli yo makambo wana kokomanga. Mais nzamba tika bilo mususu epa bana ye po mitombola te. Atika bilo mususu epa bana ye pour comprendre ka yenda za nzambe ye mutakoza na défaut te maladie te. Eza nango eloko te eza ke po na kati nango. Poza tango ngo mitombolo tala na mitombola nga mutu na lela banzala. Nga mutu na zaka pe na pasi. Alléluia. Na l'inesa mutu moko to chercher premièrement le royaume. Na moment toza to anata nini? To bosana. Yesu abi na moment ngo ezalokwa na tango wa Noé. Basi ba banda obala. Bana na babasi baboti. Bana na bango baboti. Mais il y a un jour délige yaki. Ta Noé ndakotaki na bana na ye. Mais Christ ye oaza arche ya solo. Ana besoin ka Noé akota te me biso nyonso tokota. Nata otoza yo kanisa to anata nini ya ofingaka. Oleka na ba distraction pamba mon frère ma sœur. Écoutez ce que dit la Bible. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe à l'heure
à la rencontre de l'époux. Abi, le royaume des cieux est semblable na 10 vierges. Oyo bazui ba lampe na bango. Na ningo kanga malembe malembe. Bazui ba lampe na bango. Baza na rencontre. Le quoi ngana yonde voyeto toyebi que Jésus revient bientôt tozela raye. Tozana ba mwinda. Non, l'action mwinda des anines. Quand ba oloba. Est-ce que ça motema? Alléluia. Verset 2, alobi, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Malgré bada 10, eza na 5 bada qui folles, 5 bada sages. Oyebi yango. Non, on comprend l'idée yaka eza a. Tamso leka yango. 3e verset. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Mais il y a folle. Basu na bango mwinda. Mais bazui mafuta te. Allah, sebro, zuterebosha. Na momo toza molimo santo aza. Mais basi a folle. Bon, luka molimo santo te. Mais bon, le baba la Jésus revient bientôt. Bon, c'est la mobali aya. Autrement dit, na momo toza. Il y a folle. Bon, l'ingate bazwa formation. Bon, l'ingate bazwa la briser. C'est ça, huile. Bon, l'ingate bazwa makambo ebele. Alléluia. Bon, quand ça va koka. Badi ananzambi. Oh, même mbongo baba kisango. Même nzambe baluka ke kaka. Aussi longtemps nanu tokelo late. Toi, on a droit au luka nzambe. Pona lola, aozala wana. Mabe ezalate. C'est pourquoi Jésus a dit na kei na kei obongise la bino esika. Et si quoi que bon c'est la biso toke okuta te abra mabena malamu etikala kozala lisute aba c'est brozo kuna to okuta lisusu le kwa mabete mosi longtemps toza obligé ya oluka nzambe ya folle ba boss mafuta ezalaki mais bango ba bonde kozwa ezate ba bosani ba bokozwa toza na bato ebele baoti ya bango Jésus ba oyoka pe Yesu mais ba boya ozwa Yesu azana mutema azape na matoi oh mutema eza lokwa lampe il faut kotisa Yesu mutema eza lokwa pardon lampe eza lokwa conscience mais esenga il faut kotisa le Saint-Esprit azala na base Yesu azala na base potangu Yesu ozwa Yesu kalina sa mutu moko Yesu koyane oyozwa Yesu elekelo comment Yesu oyozwa Yesu Yesu oyozwa ba o bandimela eseke bazaka de na ye nda oyozwa bon ba o bazaka nete ozwa bango te. Écoutez ce que dit la Bible. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Ba o ya mayele bazui mafuta na kati ya vase na bango. Comme l'époux tardait, tout sans soupir et sans dormir. Message nangeza ao. Babi, encore nde bazaki na ba mafuta na bango zaki moyi nde to mona lokwa moyi oyo. Menzoka nde moyi te butu deje. Bedi bazui mafuta na bango siko molbali ya bandaki ko umela. Po era ko ya mutu ayebi te. Bedi biso nyoso tozela mobali oya. Yesu abi mutu moko ta yebi ni ni mukolo mais au moins pesi nde basine tango to mona makambo ekomi oleka mutema mabe komo mata eza basine tango to mona bato bakomi oboma muta te kare na ye eza basine mais mukolo akoya tuyebite babi encore ba mona ki abanda ko rumela comme l'époux tardé tout sans soupir et sans dormir. Bedi bango nyonso balali. Ce qui m'étonne, nabasi ya sage, na oya folle balali. Loko anaton toza. Mobali encore to mona loko la umela. Biso nyonso to lali. Bedi mutu nyonso akomo lukasa la base. Mutu nyonso akomo lukasa la obatu basala geza kolala. Toza ya kolala. Mutu nyonso akoti na distraction. Mutu nyonso komo luka baye baye. Mutu nyonso komo luka asala ndenge bango basala. Omuna penda oyo chrétienne mais azuma tolo na ye nde kaka kuna esalama. Bedi to komo luka to copier musique chrétien na mondo to ando benga ezoyeba na lisu te.
ba danse nyonso ndenge moko kolate komi ndenge moko eza na moment oyo bas 10 vierges ba ya olala. Alléluia. Malgré baza olala, la Bible dit encore au milieu de la nuit on cria voici l'époux aller à sa rencontre. Jésus oya na katikati ya butu nzoka nde aolaka biso oya na katikati ya butu mutu oyeba te bobi na katikati ya butu mbala moko crie egangi balobi voici l'époux aller à sa rencontre. Tala mobali aye na bokutani. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Bedi bango nyonso baolamuka biso nyonso toolamuka. Tango Yesu oya biso nyonso toomona ye. Alléluia. Na olinga nesa mutu tango Jésus oya batu nyonso baomona ye. Na ya folle, na ya sage baomona ye. Mais 8. Les folles disent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Babi pesa biso huile na bino po baminda na biso eza kobomana. Alina sa moto moko so okufi oyamba lisu Yesu te tango oyamba Yesu yango auza na corps âme esprit mais tango okufa oza soki na âme soki pe yo esprit ndenga no toyebi te mutu ayebi onka ye moko edi tango oyamba Jésus yango kozela te tango okufa ndo yamba ye ndo yeba ye yango na oloba awa Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Nga onote est-ce que tu es prêt? Soka yelelo na omata. Kolunga kokansa te muto ote anda okende. Alléluia. Bandimi bakie pasteur atikali. Oya okende za moto azo vivre dans Jésus. Alléluia. Écoutez ce que dit la Bible. Les sages répondent non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez un pour vous. Alléluia. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces fermée. Je dis ba o bazaki prêt ba koti ba o batigalaki batigala okota de ba ko luka basomba mafuta yo ke luka lisumoli mo santo ozwele wapi déjà abi dans les derniers jours je répandrai mon esprit sur toutes chairs mais yo atombo Matthieu 7:7 senga ba opesa yo biso tokanta libala ba mbongo. Or Bible ye moko aye ko expliquer nini o Yesu otuna otinda biso to demander. Amen. Soko landi yango penda bien otangi kaka na Matthieu awa ponga noto comprendre kaka na Matthieu una lik na lik Jésus otinda biso to demander nani na bi nini te mais nani. Or a demande ya Matthieu 7:7 ezalaka nini te ezalaka nani. Jésus tinda biso to demander nani. Écoutez ce que dit la Bible. Matthieu chapitre 11, pardon, Luc chapitre 11, le verset 13. La Bible dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Il dit Matthieu 7 na lik oyo basé le romoko. Yango mona place msu Yesu na Matthieu 7 ba soki ba méchant ya ba papa na bino mwana sengi elipa apesi libanga te mbisi apie na nyoka te boni nga nzambe soki bosengi nga kuna silisete awa na lik nda silisi abi méchant lokwa abino bosengi po bosenga molimo santu bapimela biso. Alléluia. Alinesa mutu moko soki Yesu aye fakuta molimo kati na biso. C'est pourquoi bon ebisa Marie
Le Saint-Esprit te couvrira, le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Il dit, Molimo Santo, na moment dans le dernier jour, nous avons besoin de l'Esprit. Yendaza mafuta, yenda ngengisaka, pour Yesu amona lumière, et osenga mafuta, Molimo Santo. Yesu oya azwa amona Molimo Santo. Il dit, amina ye, kati na yo, ponga noto mata, ponga noto nettoiement. Jésus revient bientôt. Tomitala ba conduite, ba vina biso, makambu oyo tozo sala. Nazo conclure na motuna ngamo na mituni. Nabi, comment faire pour aller avec Jésus? Alléluia. Quand il revient, comment faire pour aller avec Jésus? Tangwa koya. Alléluia. Écoutez, nzokande Bible, azana ba réponse. Il y a ba question na biso nyonso. Comment faire? 1. Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, binazo sabini na bosolo. Soki moto abotami akoki koso abotami ya sika. Abotami na molimo. Ou accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Au monde abokonza nzambe, veut dire Jésus au joyeux. Deuxième partie, na question nangai, comment faire pour, alléluia. Nabi Matthieu 25, le verset 1 à 6. Presque autant. Il faut tondisa mafuta katina yo. Il faut to luka molimo santo. Il faut to sengaye to luba tonda katina biso. Yenda pesa comportement malam. Yenda pesa ka langage ya malam. Yenda salaka o bato bako pesote akukisango. Ba capacité nano zoate. O senti na priaka. Na fingaka. Lobiso ba chrétien, le loto ba chrétien, il faut titoyer, il faut bouka, il faut fina moninga. So kuti moninga na mabe, yé comme lui aussi j'ai. On dirait yo sara mabete. Non, na église nzambe. Toza bato to na moninga mabe na zoye. Na lukato mwa matele malisus. Na biso toza bato ya liboso tozo take. Message nanga eza to bosani. Que Jésus revient bientôt. Mais ce qui est, est-ce qu'on kuta biso kande tozali? Ton kuta biso ndenge mosusu. Alléluia. Zaki yabiso le berger obède. Sur notre mission, pour moi, vivre, c'est Christ. Ponanga, kobika, c'est Jésus. Message na memela ki yango. Ma sœur, mon frère, mitala, to mitala. Est-ce que haine ezate? Est-ce que jalousie ezate? Est-ce que likunya ezate? Alléluia. Est-ce que lulenge na ngai esunga ngai na mona Yesu? Nazotanga verset na nga suka pour na clôturer na yo. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6. C'est bientôt que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Abi eza malamu to mabebi no bomi tombola. Boyebi malamu te que un peu de levain fait lever toute la pâte. Or le vin au baolo beleza vignoté. Vin oyo et tombola ka pâte. Oyo baolo bela ana Bible baolo bela l'orgueil. Autrement dit levir. Moniso sali pâte. Otie levir te vimbati. Mais si otie levir nde saka pate vimba po baza nango bien. Biso lelo to koma ba orgueillé. Il y avait un frère ayo to nanga bi berger. Est-ce que so balobi pena mama blanche ba tiende ba olo ba na stade nde mutu moko atie défi ba tie wana ya prier. Nzamba osala alamu. Na bi oui c'est possible. Mais eloko esala po esala te. Ti aye wana ye mona za orgueillé. Alléluia. Ti aye
aza orgueilleux. Christ etia yo lamusa Lazare ezalaki na orgueil te. Na kati na biso orgueil eza yango miracle esalama te. Bedi okanisa deya biso moto abiki nga deja ndenge okoma. Bedi ti oya osanti lokwa yo ndoza na nguya. Oh, biso te moto tosalaka. Molimo aza kati na biso. Nzambe soki yo lingo zwa gloire osala te. Nani ayebisi biso nyonso ke bato nyonso bakufi foka baseko nde soki yo prier. Non, eza mosusu fo bakufa. Na moment Jésus bato bando okufa. Lazare ezalaki cas particulier. Mpona ye na Jésus esenga ye asekwa bongo. Parce que lobi bato nyonso ka il faut basekwa. Non. Soki po prier moto abiki te. Est-ce que tel yo? Ah, esimbi te comment? Oh. Mais on donne le nom de Jésus. Zambe moto asali esimba te. Alléluia. Veut eza lolendo moko kati na biso. Yango Paul aoloba na biso. Veut dire oyebi te qu'un peu de l'orgueil etombolaka lisumu nyonso. Tabolo la pate eza lisumu nyonso. Un peu de l'orgueil ebimisaka boyo nyonso abombama. Yango il faut tosenga Molimo Santo abuka biso. Alléluia. Tika nzamba pambolo. Ezaki ya biso le berger Obed. Message ye pona ngai na yo. Numéro na biso soko lingo benga plus 243 89 44 67 927 plus 244 89 44 67 927. Nalina sambela na moto moko pendant 1 minute ou 30 secondes au message touché kangi misu. Na bisenga prière Matthieu 7:7 Seigneur pesanga libala mbongo lelo longola ngokanga misu ba Seigneur Jésus. J'ai écouté ta voix. Seigneur na bondeli lelo tango koya nazanga omata na yo te. Seigneur sinda molimo na yo sopelanga molimo na yo abuka ngai araignée kati na ngai lolendo elongwa po lobi orésistaka na baorgueilleux. Seigneur, que je ne sois pas un orgueilleux. Yokelanga mawa na mabe nyonso kobanda lelo zala mokonzi pe mobikisi ya bomoi na ngai. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bye.